ba chrétien belé ba Christ belé o bazali na foi ya kolemba batiki nzela nzambe misu babungi ya koza Roger Baka ozomona po nini alobele makambo ekomi église to comme na problème ba sini musazo la sabato misapi o biloko na kota eza ba sini ndeti ya baba kolobaki ba opesa oka pona mbongo biso to yebitation na bango te to ti da koloba boye ndika to bandela to ti na mutu na biso s'il y a des faux il y a aussi des vrais ngana kuta na ba prophète belé o aloba makambo ezo salama a prophétiser eloko eza solo ndeto na solo ba awo ma sala la sumu ayebiete celui qui pratique le péché est du diable ouais sala a pratiquer le péché azam on a satan azam nzambe te mwana nzamba tambola na sanctification abanga nzambe za moko ba signe to to iba les vrais et les fausses voilà exemple pasteur Konde liloba liloba église à liloba to ya sumu sunité pai to ya sumu sunité mais bango moko ba sali farine ba olio lokwa musuni pai et c'est ça les sumu te wana problème ngwana sikoyo ngai na otanga na tenga komba Roger Baka pona aloba mingi na otanga ko prophète na peso ba verset biblique bible lobi to yeba bango na misala pe to yeba bango ba faux prophète ba opekisa batu batiko lia biloko o menza masali batu bali on faire action de grâce musuni nzamba linga musuni ke bakutuko nzamba linga musuni batu nyonso nzamba pesa biloko na bible pesa ba musuni alors bible lobi na biso yesu alobi abi apesi lis parabole abi ezaki na moto moka bimaki asali bilanga na ye aye kolona sema malamu na kati ya bilanga na simolo na sema malamu bibi na butu pendant que les gens dormaient son ennemi vint Satan aye aloni sema mabe na kati ya livré aloni livré na kati ya bable alors nyonso bandi ko bima ensemble tant ba ye ko ba serviteur ya maître o ba ye otala ba moni sema malamu na mabe basali constant ndenge constant to sala lelo to sala ba vrai eza pe na ba faux eza batu oyo bayaka na TV na ba pensée négatif pour na kobebisa ba foi batu ba no lakisa batu ba pasteur baza lokota ndeti Roger Baka alors ndeti Roger Baka évangile Roger Baka ngala ndimata na mosala nzambe pa lobi na ndimata aza mosala nzambe parce que moko ba sino tozolo bela awa ya ngwane zo lakisa ke c'est faux serviteur vrai faux ba ça vrai faux passer bien azalakisi sona na kisi zakisi kisani kisi pena na wanganga pena passer gani pena ndenge etamula mona teke passer gani ta moto makasi de bomona kana ta moto pa eza solo so babi na muta moto na ba muta moto même ta kisi so babi na muta moto na za pena muta moto mais ba kisi na ba bonganga ezate ala sabango ke soza poso koma lokola ye yope kende na nzela o c'est-à-dire au la publicité à science occulte ba science na ba maison o aya yebi indirectement so linga lo mbongo yeba ke yakota maison na ozane préviter que Roger Baka on est préviter o lo mbongo simbakis o deningo na simbakis mutu kinga na simbato belé o zota ba simbaki ozane préviter ngote alors fable mambo lukutande tinde Roger Baka legala o ala sabasini o mutu kingani bwaza na kish o anuka limia wane za nini o kimote na cheki misapi boy azongi seki boy biloko na batu balinga biloko na babonga mitema te mais ba osala nini ba koma ba bomoni si pour Roger Baka zo fungola bino ba vérité azo dénoncer bango azo lakisa bambino ozomona mais ba bomoni motema te. Merci beaucoup ndenge na sakabino ka beta JNZ News TV vraiment lukela kabino makamu na source. Vraiment, tu quittes sur le terrain, na quatre église, il y a notre pasteur. Donc, na boy koloba comme on a yemo ko se présenter comme on a batunyo so balanda biso na kata YouTube. Ngale wakana YouTube pa mbatena le kana bouquet na kata Paris na 20e arrondissement. Mon boss joli captain place on a pesi mbote, na pesi masa na ngapeka na Paris lisusu. Poizo salina mon peut passer na pesi mbote. Biso to yambaka batunyo so ba musicien, ba peintre, pasteur, au salaka nyos to yambo na mission solo ba vérité. O eza loba vérité na système ya kingi la. Koskibota. Merci beaucoup ndeng na bisaka binoka JNZ News TV. Vraiment to kiti sur le terrain. Bino mo boasi bino mo datang bo mo na eda bo yebié déjà. Pai. Boa tarde. Boa tarde.
nakoyeba kombo susu bato baolanda biso bakoyeba kombo. Ya merci beaucoup kombo na ngai za pasteur Rigen Ndungidi. Pasteur Rigen Ndungidi, église kombo. Église za Vision Mondiale Parole de Vie. Ton en portugais Vision Mondiale Palavra da Vida. Vision Mondiale Palavra da Vida. Pasteur Rigen toye awa to développer thème moko expliquer biso thème to développer na pourquoi lelo et ça les vrais signes et les faux prophètes. Pai. Makambuzo ki ndenge nini na kati église to mona ba pasteur ebele na ba église na bango ba signe mabe na kati église oko expliquer biso nanu mo eloko wana. Yeah, merci pour la question. Voilà. Les vrais signes des faux prophètes. Si. Ba signe ya solo pour lelo na temps otoza à cet état de la fin. Et ça na batu belé au baza ben filtré. Ba koti na kati évangile mais normalement baza ba sali nzambe te. Alors ba yé na apparence ya piété on dirait baza malam mais en réalité ils ne sont pas les vrais. Alors c'est quand on parle les vrais signes il y a un faux prophète. Et là les bosso to le baké tout ça na tas de la fin. À cet état de la fin tout ça na foule mélangé ba vrai na ba faux bazali. Donc c'est que mutu a roboya yango to kolongola ngwazate. Alors ozala nani mutu mota s'opposera na liloba nzambe. Alors eza ba signe ya olaksake biso foi na biso to croyance na biso oto ndimela na njela Yesu makambo nyonso loba na biso eza vrai. Donc pour nanga komona ba faux prophète na tas de la fin ezali kambo kamwa te mais eza ba signe ya tas de la fin. Donc oto retenir nanu yangwana. Merci beaucoup de te développer to parler c'est les signes des faux prophètes. Donc to là que ça va vrai signe. Il y a un faux prophète. Ba signe tant les vrais signes c'est-à-dire où eza ba imagination te. Où eza ba signe dia au Satan za ko imposer te mais ba les signes de la Bible. Parce que biso to marche selon la Bible. Non selon penser à batu, ne selon la réalité na ba circonstance mais to marche selon la Bible. Donc tout ce que to là que ça ba signe selon la Bible. Donc c'est ça, merci. Merci, to relaxa basine selon la Bible. Donc bino mon boye bien donc ngana benga kae na benga ke donc aza donc mémoire neza donc na tsala ba pasteur nyo ba interview mais ya pasteur Rigen Ndungidi bino mon boye bi oto okida ba 4e volume yango pasteur Rigen Ndungidi yebisa biso nan to ko yeba ba faux na ba vrai ndengini. Merci beaucoup. Alors Bible lobi na biso Yesu alobi abi apesi lis parabole abi ezaki na moto moko bimaki asali bilanga na ye aye kolona sema sa malamu na kati ya bilanga na sema lona sema sa malamu bibi na butu pendant que les gens dormaient son ennemi vint Satan aye aloni sema sa mabe na kati ya livré aloni livré na kati ya bable alors nyonso bandi ko bima ensemble tant ba ye ko ba serviteur ya maître ou ba otala ba moni sema sa malamu na ya mabe ba sali constant ndenge constat au sala lelo to ça na ba vrai ils appellent ba faux alors ba keko solana maître ba tuni est-ce que l'on a sema sa mabete ya malamu te na bilanga na bitena l'on a sema sa malamu atuni boya mabe uchu wapi abi wana mongoni ya mutaloni yango c'est-à-dire ba tuni est-ce que lito ke kolongola yango ya bite bolongola ngote na oluka kolongola ya faux boya kolongola pe ba sema sa malamu alors eli kolobanini Yesu apesi biso lisesi a expliquer abi bilangeza image ya mokili ba sema sia malamu oyo mutaloni ngeza nzambe sema sia malamu oyo aloni eza bana ya royaume c'est-à-dire bana nzambe sema sia mabe eza semba bana ya Satan o dia ba ko semer à ce temps de la fin na objectif ya ko étouffer bilanga pe ya ko bungisa ba foi ya batu alors eza très important to yeba makambo. Alors première chose au Seigneur to yeba eza nini photo kangama na maloba maître maître alobi bokoki jamais kopikola sema sona mabe muto ko silisa ba faux prophètes azate et otika la bongo kino mokolo Yesu oya et to wana za musana biso te to longola ba faux prophètes to sala soma kamone eza musana biso te natangwa sukande nde nzambe ye moko aotia mabe mupanzi atie malamu mupanzi. Alors première signe on a expliqué ça nini ba faux serviteur voilà à cet état de la fin objectif par nini et ça ba na posa ba menacer batu na bango o azaba les faux première signe to kanga wana mutu nyonso aleka na TV na objectif azo ko apparaître bio bina biso
bimoko ya basine na tango asuka et ba faux docteur ba obima ba faux prophète ba obima et ya la paresse de la piété ba la paresse ya piété le roi ba batu malamu a olega ba tefe abani ko lakisa batu ndeye batu musu baza mabe ya bimi le roi mutu malamu abani ko lakisa bino ko yisa bino ke mutu kingani sema mabe mutu kingani faux prophète biloko ono ça ba signe ya biblique te yeza de ya faux za moko ya ba faux signe c'est-à-dire ba ye ba ça la propagande ba no lakisa batu ba décourager foi pour les biobina tanga suka foi bato yolemba si ko bango tambo ya na ba oya lukuta ya bango moko bandi ko démasquer bango ou soit ko lakisa bango en public na ba oya solo bango bako ko inventer bako mi ko sela bango pour na tongo bato bando mona foi bato bando lemba anapta ba pasteur ango ba osangisa ba sala nzambe nyoso esika moko na ya vrai na ya faux aliko ndima batu e bando lemba donc moko ya basine na lo baliboso yango wana objectif na bango eza bongo merci pas ici ko merci pas nenge totomona ki Roger Baka asali évangéliste Roger Baka alakisaki biso batu oyo banzembo na bango to adoraka to sambela pona banzembo wana zo sambela nzambe otenzembo na se eziye mama ndeti Moïse mbi eloko aloba gege wana Roger Baka abimisa yango vraiment vérité eloko wana epanzana pai to loba no ko loba pona makambo Roger Baka abimisa ya merci na autre loba awa nazo parler sur les faux les vrais signes des faux prophètes. Premier faux signe, bah vrai signe. Premier vrai signe, il y a faux prophète. Et ça batou, oyo bayaka na TV, na ba pensée négatif. Pour nous bébé ça va foi batou, ba no laksa batou ba passer baza lokota. Ndeti Roger Baka. Alors, ndeti Roger Baka, évangéliste Roger Baka. Ngala ndimata na mosala nzambe. Pa lobi na ndimata aza mosala nzambe parce que moko basino tozolo bela awa yango nezo lakisa ke c'est faux serviteur. Parce que biso toza apoto te asango malamu toza apoto sunga batu to tera batu te to tera nde Yesu alors tant muto aye na ba créativité moko o toza na be preuve te be preuve moko ya ye moko pas be preuve ezali gege oh ne on loba so no de gege Moïse mbi alobango pai biso no to mona na église ya Moïse mbi ezana ba pyramide na likolo ya batole eza ba pyramide eza na ba pyramide wana eza ya premier œil ya Illuminati na église ya pasteur Moïse Mbi ezali pai est-ce que makambo lobana eza vrai to eza lukuta ya ngana gozo ngana suma kamana ici déjà l'Obama au gege wana c'est le cas déjà kutukala voilà alors ça faut débat parce que il y a le bic à l'oba gege il y a le bal banel gegete aloba sort au nom de Jésus il y a le bic eza gege donc biso to kota dans un débat na te pour to kota na distraction ne sika to avancer na ba vrai problème pour wana déjà eza le rôle mouiller albi bon alors ngana tangi to landi ba cours ya démonologie na tika pour ka gegete na kota na ba Google pour to cela peut la recherche na komba gege na tika komona te place ba komio gega za demo moboy donc ba gege wana obo ba leo ko sa demo et bimi kaka to ye acquise makama Moïse Mbi donc en réalité na défendre ni Moïse Mbi na défendre ni ye alors nga problème na ngeza nini ezala bongo te talingate ezala bongo te talingate Bible lobi na biso soki moto aza contre biso taza pour biso voilà moto déjà tanga kombo Yesu aza pour biso voilà soki ye foi na ye eza mabe to abunga nzela na bucho loba awa nzambe aozo ya malama ocha mopanzi ya mabe aocha na panja obwaka baona mo na moto donc wala eza musana ngate na banoleka na banotanga bakambo wana yana pesi exemple na Bible nil part balobi oyeba faux serviteur soit un kombo gege nil part oyeba faux serviteur soit katia ya sine misapi nil part oyeba faux serviteur soit tombwami lelo bato belé baza kwa kize makambo eza bongo te objectif fini na otolo ba pour ba bebisa foi batu o comprendre ya mi balé moto azo sala propagande wana ya batu autanga komba moto aloba ke ndeza nde kona lobaki o Roger Baka oui o yaza mutakisi azongsi boy na otolo nde émission moko susu azo leka o azo basi anuka ye mo azo expliquer be eza lumière Yesu aza la lumière du monde Yesu abi je suis la lumière du monde Yesu aza pole ya mukili ngambo na biso toza na lumière nous sommes les fils de la lumière pourquoi il y a la lumière a comme ça que la lumière ya Satan
apesa biso verset oyo balobi ya biloko wana nyonso eza nini Roger Bakala na passer eza objectif ya koyebisa batu balakisa batu ke babebisa foi batu bazala confiance basala nzambe te donc objectif na ye yango wana nga nde nasali étude na ye aza faux aza na 3 missions mission ya liboso eza adiminer foi ya batu po bebe na ntango asuka bafoi bato olemba donc yaza na mission wana c'est-à-dire abana olakisa bato baza na confiance ya église te balinga bapaster te baza na confiance basala nzambe te mpo na ye bapaster nyonso babatakisi bamusicien nyonso babatakisi bamission nyonso babatakisi sikoyo wapi ya vrai yo moto olebisa biso ya vrai biso totala vrai selon la parole yango ata na otala makambo oyo eza lokwa osopose na parole ya notre maître Jésus abi botika yango ekola ensemble poso bolingi bolongola ya mabe boya po bolongola ya malamu c'est-à-dire mission eza nini asekue ba oyo ya mabe oyo ye mo pe yebi ke eza baza ya mabe na misusu oyo ya malamu asekue bango nyonso mpona ntango wana osekue bango nde baosakwa balongwa bango baolongwa na bango te ale oyo ya malamu bafoi bato elongwa lelo bakretien ebele bakristo ebele oyo bazali na foi ya kolemba batiki nzela nzambe misusu babungi ya koza Roger Baka ozomona mpo nini alobele makambo ekomi église tokomi na problème basini mosusu azolakisa bato misapi oyo biloko wana kota eza basini ndeti ya bababa ndeti oyo ya boye 666 ndeti boye ngai na biboye banda kala biso ton tokoli to ndolakisa mutu uza na 0 bandolakisa boye dia kidi tusu basini ezebele yaona soki malembe yaona ke malembe na biboye landanga bien basini wana zoloba tant ba les vrais signes des faux prophètes basini eza basini biblique eza basini ya science te vous comprenez soki moto ake ngalinga ota balivre magie te ye biloko wana azwaka ya magie azwi lango wapi c'est que atanga balivre magie c'est que atanga na école ya magie po biloko wana ozwi lango wapi nga na ondimela o te ke o asala ba recherche na internet soko obeta ba recherche ya magie eza na bato ebele bazala initié na magie à cause ya kotanga na livre to ya kokota na internet siko ye ntango akota biloko nyonso non azala initié te c'est que aza initié nalobaki baza na 3 missions mission ya liboso eza mpo abebisa bafoi bato adimine bato bafoi bato ese refroidi bandimela so basala nzambe te ya mibale mission na ye eza nini eza ke azosala publicité ya monde ya ténèbre ana posa na nzela makambo azoloba so ndeti eza na motu mo alinga asepela na paster moko ou soit motu aza na ambitieux alakisa bango ke so oza na poso okóma lokola ye yo mpe kende na nzela oyo c'est-à-dire aosala publicité ya science occulte ya basiance na ye bamaison oyo aya yebi indirectement so olinga alo mbongo yebake ya kota maison wana oza na épreuve te ke Roger Baka oza na épreuve te o lo mbongo asimba kisi o deningo nda simba kisi motu kinga na simba to ebele oyo ozotala basimba kisi oza na épreuve nango te preuve na ye eza non biblique nous sommes des chrétiens preuve na biso eza na bible na apeso exemple na bi yesu alobaki botika yekola ensemble moto azosopose na parole aza déjà faux ntango ye azosopose na posa akanisa akopikola bavrai aza déjà faux ya mibale na apesa barere basi eza na basi ebele eza na bible bango baodistraire bato na ta oyo toza eza na bafaux prophète ebele babimi oyo bato ebele baza na nsima na bango oyo toza na bapreuve biblique mais bango baolobela yango te balobelanga bato boza na preuve biblique te nga vana ndima moto aya mabe frère Roger Baka ayolakisanga bapreuve biblique alakisanga preuve biblique exemple o prophète mo alobaki lumière eza kisi lakisa biso na bible ngana olakisa yo ténèbre ndi pta satana donc yo za ténèbre yango zo combattre lumière ozo comprendre ezali o bandoloba o babengi Lucifer ange de lumière Lucifer mutapiaka ange de lumière c'était Dieu lui-même ange de lumière Lucifer ngo sa ange de lumière tango zaki pimela nzamba zaki lumière tango akiti aza so ange de lumière ta kozi akomi ange de ténèbres akomi Satan le diable vous comprenez Lucifer za comme mabete et banza euta e panzambe et lelo comme mabe po muto amemaka ngo abebisi de réputation eza suna na avenir te pour à cause njela kei siko yende ni alngo bano comme sa lumière au fil tango lo baki lumière o lingo pesa Satana eza image ya relation Yesu au diminuer aux qui c'est notre maître qui est la lumière du monde comme si c'est contre la parole Bible et puis c'est ba quelques bassines pour toi avancer tu parler sur les vrais signes ne sika to ke banini bele mo to se distraire Bible lobi etangi biso quelques bassines o to lobela biso Bible exemple Bible lobi na tango na suka ba faux prophète ba obima ba faux docteur ba obima ba opekisa batu même baliaka biloko olia ba opekisa même ko bala ngana yebi
ils ont bateau ba prétendre que la prophète et puis ils ont apparence et piété au moins le roi la mutakimia ils ont problème apparence ils ont problème il y a celui qui est contre la parole Bible lobi na biso bongo ils ont livre il y a 2 Timothée dans livre 1 Timothée plutôt chapitre 4 verset 1 à 5 sur 3 bibi au mona bango ba pekisi ba tubelo ko lia ezala l'église ebele ba soit disant l'église nga be l'église c'était parce que église c'est ça que l'église de notre Seigneur Jésus alors so ke kuna bazana ba tubele ba convaincre batu obolia rasu musuni bolia musuni te voilà exemple pasteur Konde liloba liloba église à liloba tolia rasu musuni te pai tolia rasu musuni te même bango moko ba sali farine ba olia ko musuni pai et c'est ça les sumuti wana problème ngwana sikoyo ngai na otanga na tenga komba oje baga pona aloba mingi na otanga ko prophète na peso ba verset biblique bible lobi toye babango na misala pe toye babango ba faux prophète ba pekisa batu batiko lia biloko o menza masali batu bali on faire action de grâce nzambe linga musuni ke bakutuko nzambe linga musuni batu nyonso nzambe pesa biloko na bible pesa ba musuni vous comprenez batu nyonso nzambe pesa na biloko na bible apesa ba musuni ba manekita apesa Israeli musuni akutana na Eli atindala ko boa ile gato na musuni vous comprenez ange pa yana obongo c'est-à-dire nzambe ya linga musuni ko to muta apekisa batu musuni mais bango moko mais atana no kokite tio koka mais tio lia misuni bazu musuni basali et fait déjà ya ozwa eloko lokwa fa eloko mo ozi o changer eloko eza usage naturel o comme ça ndenge mususu ozi exemple farine ndozo choloba awa o sali yango lokola soso o contredire nzambe et soso soloza yo fondelo mo bo changer yango ozomona bato wana bato bele bazo gagner bato bele baso bunga kuna ya bato sa balinga te ba appuya katike bato babala balibala so leza ya to vanda muntu ko bala te apesa nini anesa na wa bilo apa bilo musukile bible bi aba pekisa bato mema ka balibala so ba signe yango so la biso ba faux prophète bote yango te bolobela yango te botika bato babunga ezala bato mususu balanda bilo po bobungisa bato ezala bato mususu bato na osimba bango te po bayebi bango nyonso bazala même objectif bazala fils ya perdiction objectif yango ça babungisa bato bango baponi nzela bango ya na comme si azana vrai mais nzo kana ça faux vous comprenez zali alors biloko to mona eza moko ya ba signe ba vrai signe ba faux prophète bate ya no makambo wana lelo eza na région musu ba yamba bato belé bazana bato belé surtout na Afrique ndeti na Congo wana même na Bangola ozomona bango kuna bango balobaka mutu azana bomo eboye ba benga imulimo mosanto azanzambe bato baolika na TV ba reconnaître nzambe bato ozofuka melaye avant na trône na ye bazo benga nzambe bato afuka bato ba bunga na ba yesu nyonso wana ba okipa ngote nyonso wana ba vrai signe ya parole bolo belango te kaka so bomoni mutu abande otombwama o basimbikisi o mwana mutu nzamba salelier nzambe na biso aza illimité nzambe na biso aza nzamba miracle parole sa puissance bio bina biso apporte pas bimaloba na ba no fana kana parole te mais avec puissance avec démonstration mais lelo yo sora mutu ba moni ngoya nzambe ba taxer kis ba moni mutu atombwami ba taxer kis ba moni mutu élévation ye on nzambe ka ba mo bater nzamba tombola c'est-à-dire ce sont des faux serviteurs des faux prophètes et ba faux docteurs au besoin ba enseignement le kuta ya mabe ba enseignement na yo wana zo kana science occulte et la risque déjà que aux hommes ta science occulte donc c'est ça. Merci beaucoup donc on a passé rien dungi donc lelo eza lelo donc lelo eza loba vérité donc lelo to loba ba vérité donc na système a technique dans mon boss Joël Captain de sangaka kasala nga musala ne musala ezokende kitoko vraiment à la mbanza Congo passer gain est-ce que yebi peke ba passer ebele ba komo simba kisi oui eza bongo na simba kisi pona bazwa évolution n'entend le baawa et ça va signata de la fin et ça inévitable dans le temps où tout ça dans un moment il y a full mélangé voilà aux moins des alliés mais problème est ça nini et ça musana bisote biso musana biso za tout ya sango malamu ya Yesu voilà vous comprenez tout ya sango malamu ya Yesu biso mission na biso ngwana un jour ba yekoli ba otambola na Yesu bible lobi ba kebwe ba kutena mutu moko abenga ba demo na komba Yesu donc bakute na mutu wana na lo bango chaque fois mutu wana amoni bango alingo landa bango abi oh bande kunanga alingo landa bango
Bible ba disciple ba juger selon leurs yeux. Ba bi yo no to mono na maître te oyebi pe Yesu te. Ndenge ni no benga ba démon na kombo Yesu. O sa ba miracle na kombo Yesu. Bébé lingo landa ba bengani c'est-à-dire ba taxer mutu lukuta mutakisi magicien. Mutu ravandi na ye. Ba on ba ke betela Yesu lisolo. Ba kanisi Yesu obeta bon maboko. Yesu ebisi ba bo bengani e poani fa botika ya celui qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc alobalité que Yesu alobité gaza ya solo toi za lukuta. Mais Yesu alobité bolinga botika et celui qui n'est pas contre nous et pour nous. En réalité, moi, le pasteur Rigen Dungidi, mutu nyonso azote ya kombo Yesu. O a se dénoncer que ngana poni dans ngela satana. Soko azotanga na kombo Yesu, ngana ko continue ko ndima kana mosala nzambe. Soki nzamba a monike azoye atanga ba bêtise na ina makamune pa ko ndima kaka. Na biboye, na biboye. O azotanga kombo Yesu, o azondima ke na reconnaître la mosali ya nzambe parce que il n'est pas contre nous. Voilà. Bato baza contre biso bangonde na ozana facilité ya kolobela bomba la moko pona yebila ke bato baza ya mabe. Ba bêtise na ba faiblesse c'est autre chose. Hein? Je ne suis pas là pour appuyer des bêtises, c'est autre chose. Voilà. Je parle des faiblesses. Celui qui fait des bêtises ne connaît pas le Seigneur. Bien le livre il y a 1 Jean chapitre 3. Oazolo bakayebi Yesu. Hein? Masala la sumu ayebiete. Celui qui pratique le péché est du diable. Ouais, ça la pratique à péché, azam on a Satan, azam nzambe te, moi nzambe tambola na sanctification, abanga nzambe za moko ba signe to iba les vrais et les faux aussi. Vous comprenez Zali? Yeah, donc mais eza musana ngate pona lika na TV na bana yebisa batu ke mutu kingandi autamla mabe eza musana ngate eza vina ngate eza musana ngate nzamba tininga mambo na te nganza matininga na teya sango malamu ya Yesu. Donc mutu wana oui, on a ce temps la beza finaye. Moutoura moutoura la juger selon ses œuvres. Voilà. Nga na zo veiller sur ma vie. Voilà. Na sala pour nzambe asepela nanga. Voilà. Alors le quoi na veiller sur ma vie, gafuna veiller sur ma vie. Na landa ki bani mo be image. Donc le réseau la passe ces années. Bato bele bio bato be na tangwa suka. Bako longwa la vraie doctrine nzambe ba s'attacher ba doctrine na démon. Mais sous ba sepela ba yo ka ba fable. Bible le bibongo. Ba sepela ba yo ka ba de majesté yo ka ba fable mambo lukutande tinde Roger Bagalega. Oh ala sabasini. Oh mutu kingani bwaza na kish. Oh anuka limia wane za nini. Oh kimote na cheki misapi boy. Azongi seki boy. Biloko na batu balinga biloko na ba bonga mitema te. Mais ba osala nini? Ba koma ba bomoni si pour Roger Bagazo fongola bino ba vérité. Azo dénoncer bango, azo lakisa bambino. Ozomona. Mais ba bonga limotema te. Oh objectif est ça to te ya batu sango malam, ba bonga mitema. Vous comprenez Zali? Merci beaucoup. Ma faiblesse est alliée. Il est maître moutoir au jugé. So pas il y a Satan. Il est sur le bien. Tout tika bango bako l'ensemble. La temps sur l'ensemble. A olongola bango le jour à moisson. Donc c'est ça. Merci. Merci beaucoup. On a trouvé passer Rigen Dungidi. Yo Roger Baka on kosa ka na ba TV kombuya ka peuple de Dieu. O me bango na libungi. Ndeka tolobake Roger Baka tika mama no salaka. Tika mama no sala zo me ma peuple de Dieu na libungi vraiment s'il vous plaît na banzela na yo zo kende zo kosa batu ma mebele bele ya oma kampa ya utolo ba fale kutu obongo lisabati mitema mais yo zo sa batu sima ozala juger passer Rigen question mususu et biso comment na ministère batu mususu baza ba prophétité mais ba koma kaka prophète kobeta ba parole de connaissance pour nambongo éclaircir biso na loko wana to le ba faux prophète et belé ba komi kobeta ba parole de connaissance ndeta ko lo ba na foule ke nenga na foule boye ezana mutu mo wana azana azo souffrir et malade ya misu to bi na foule ezanga te jeune fille mo azana ba ventre ça le passe to yebi na foule le ko na ezanga te frère yo faut que bana basi ba bomiso ezanga te pa ba mibali pas éclaircir biso na ba prophète wana bazoya na makambo wana ke asa prophète te mais alinga komaka prophète pour na zombongo. Yeah, merci. Parole la connaissance zoloba eza moko ya ba don spirituel. Parole la connaissance ezelo mususu. Parole la connaissance eza moko ya ba don spirituel. Alors, eza moko ya ba don ba prophète, mosala nzambo aza après sa parole la connaissance, ça très c'est vous ça biblique. Parole la connaissance. Vous comprenez? Donc c'est ça. Et là, il besoin de bosana nangwana. Alors, kolobaki ba opesa oka pona mbongo. Biso to yebitation na bangote. To ti da koloba boye. Ndika to bandela. To ti na mutu na biso, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais.
nga na kuta na ba prophète belé o aloba makambo ezo salama a prophétiser eloko eza solo ndeto na solo ba aw Bible obi ba reconnaître ka un vrai prophète na makambo na alobi so ekokisami Bible obi ba telemela ba prophétie mais ba examiner ngo soki muta lobi yo examiner problème ngwana tozana te poto no mitungisa mani examiner yo mtu examiner o ba so eza vrai so eza ya lukuta so eza vrai tondimi so eza lukuta tondiba te ndeti naloba toujours ndeko mususu ana prophétiser ka okayo na février il y a 2000 je crois 2020 si je me trompe pas ou 2021 batu balonga na poto bakima na poto so balonga na poto te ba koma ba esclave apesa ki na date ya février et salamate prophète tatuka kati o jeune na ko baba yete mtaloba te esa nini Olanda iko na défendre batu na défendre batu te na lobi boy prophétie on a des messages muta prophétiser likambu apesi da jour te wa zelo mususu na ye o apesa ki Roger Baka apesa prophétie wana apesa exactitude na février ba o baza na poto ba longa na poto ba ki ma faisait 2020 ou 21 si je me trompe pas so ba longa kuna te ba ko esclave na février ko ka ba esclave te alobi suki alobi bata théâtre ce qui nanu akufi kingana asite ba kombo ce qui ngani ba akufa ti leve ba akufa te wana ngana landa ki te na ba ona landa mususu na landa ki na je crois na 2020 toujours 21 on a août et na pasteur moko on compta limiter a robela liboma si makufi apesa précision so pesi prophétie na précision et raté donc ce comme na moment wana fait salama so ko quitter c'est des faux prophètes et ça moko ba signe vous comprenez des ali alors les lo oyo toza derrière ba faux prophètes pe baza ebele mais eza pour naso bandela toujours eza préoccupation na biso te to banolela so mo ko ngomunika mutu aleka na TV po alo baraka ka ba makambo ba prophète ya basala nzambe o ba songisi boy ndeti boy et bilo musuna mona ba internet eza mamba lukuta ndeti mwana mbali on a chaque fois sur beti internet pasteur blink so beti yango aza acteur aza artiste comédien aza je crois guinéen asala ba théâtre na ye asala ba théâtre on a sala eza mamba lukuta eza ba théâtre eza ba filmer moi yem ta sala filmer o mwana mbali azo na lo chaque fois asala makambo alali boy mwana sala lelie yem ta sala ki film na décembre o a théâtre ba tiaki pasteur moi so sokola bana basi na église eza le côté eza théâtre mais au moins ba pasteur on a ba faux serviteur ba liko publier ba ko sa sous prétexte que to yeba ba faux yende mtaza faux parce que s'il y a des faux to zana poto bimisa ba poto bimisa ba faux batu ngaso na moni ya faux kutu na obanga ko beta lisolo na ye pona nini po nde na ko publier ko pété po so na ba no publier yango na obesa ba faux batu mususu baza faible alors nde na obesa faux po ba tela ngo sepelate to choquer ba chrétien to choquer ba nzambe to so ningisa o bimisa ba blé ozo bebisa ba faux batu alors biloko nyonso yo eza ba faux yango yo mosala mwana nzambe olandanga kozala ka jamais na ngambo ya batu oyo ba lekali na TV to internet pour na koloba mabe basala nzambe kaka na biteke basala nzambe neso baza bien nazo continuer ko insister nous avons des vrais nous avons aussi des faux mais za musana biso te poto bana oya ko bimisa ba faux parce que maître na biso pekisa ko beto tika ekola ensemble et puis nde ba sala bango aussi la te et continuer ko salama plus biso to sala ngo to bebisa ba faux ya batu donc c'est ça nzamba pambola biso merci nzamba pambola biso donc to bebisa ba faux batu donc yo muto olanda biso olanda ka batu wana makamba sala ka makamba loba yo pozo zango yo tshongo na mutema papa mama papa nzela ya lola eza individuel to roza la monsna mbali bonanda ko moko ke moko tika les bibliques lobama déjà passer again ya vrai expliquer biso ce il y a vrai il y a malamu to ko ba bango ningi nini o ya bien pena wana o pena o to bengi dola o ya bien wana pena pena ke o nde pena mosali na nzambe pas expliquer biso to ba bango ningi ya bien ya merci ya bien ya liboso ezali to yeba bango na nzela parole message message azo bimisa ndela ça o aza vrai o aza faux message azo bimisa alo ba ndenge nini voilà mon voix ozo bimisa message aza nango ba vrai ba na message ya liboso ngwana ya mibale to yeba ba na conduite voilà ne tamboleli ya mako ba sino la sake o aza nzambe o aza nzambe te tu comprends alors eza bon moi eza moko ba point o eza nanu capitaux voilà parole ya mibale et tamboleli voilà
Ba fruit de l'esprit. Je peux parler sur les fruits. Tout ça la Bible na ba don na ba fruit. Ba don spirituel même mutama Bible akoyi ko imiter, Satan a imiter ba don. Mais ba fruit de l'esprit Satan a imiter ngote. De lingo bani ataza hypocrite, atasa nyonso suka ba fruit et mona naraka. Si quelqu'un est de Dieu, abin se ba fruit à Saint-Esprit, amour, douceur, maîtrise de soi, ya omoni moto azan amour. Akoye jamais ko bana roleka afinga baninga naye akoye jamais ko bana roleka abana so ba faiblesse ya baninga atakuta sa mupagano ngani naza bata mutaza mupagano binza mbete asali mabe naza na tante na leka na TV na bana ko lakisa eza na sens c'était marque d'amour. Bi l'amour couvre multitude de péchés. Amour et couvre si il y a l'amour entre les hommes de Dieu, si réellement cet homme de Dieu ou ces prophètes azala bolingo akoki jamais ko exposer baninga. L'amour est couvraka multitude ya péché. Et ça moko ya ba fruit de l'esprit. Alors les vrais toi babango à partir ya ba fruit de l'esprit. O ezobi makati na bango na caractère na bizali na conduite ainsi de suite. Merci les vrais toi babango na conduite na bango pai. Pour la nini kaka na ministère mutsu so tuni azamwana na église alinga bima luka mokambi berger so tuni na ministère olingani batu nimba préférer kaka aza prophète pai ezala bongo poani mutu kaka so tuni frère Pacheli na ministère ndenge olinga ko sa ngape nanza me fasunga na comme prophète pai et sepelisaka batu to eza eloko bongo boye bat balinga ngo kaka to pona apofisa batu pona mbongo to pona ni na ko expliquer biso na mo eloko wana ya ça dépend. Voilà, ça dépend. Ndeti nga linga na ki prophète. Voilà, bien que batu muso benga prophète mais nga na la prophète na pasteur nga kutu nga ndeti ndo zuba nga ndo linga ki évangéliste. Vous comprenez? Alors et ça dépend batu nyoso te to sangisa. Voilà, alors prophétie eza do moko et influence batu facilement. Bible Bible moto a parlé la langue aza ko sédifier mo mais o azo prophétiser. Voilà, vous comprenez? A parler pour la Bible est très important. Prophétie est très important. Que bato ça la vérité. Ya omoni le diable a linga bimisa ba don spirituel nga linga te bato ba compliqué ba don spirituel. Mutu il faut azala image à colombe azana de ma papu. Voilà, na de ma papa colombe côté za la 9 plumes côté 9 plumes. Colombe aza image ya Saint-Esprit. 9 plumes na ye o ya gauche eza image ya ba fruit de l'esprit. 9 plumes à droite eza image ya ba don spirituel. Lelo banini église to un homme de Dieu faut étambola na tous les deux ma papa colombe. Saint-Esprit ce que eza en œuvre en église ou dans la vie d'un homme de Dieu et sengeli azala ba fruit de l'esprit et sengeli pas ba don spirituel. So kaka mlipeka mo bukani et ba don de l'esprit et le ngoti etana ba fruit de l'esprit église wana ezala fra couper kimbo nzambe moni samate. Bio bitangu to yeba ina nzambe te. To bane ko kuluka bato mabe balobela biso. Bonganga bakisi mais tangu molimo nzambe ye, tangu Yesu ye à cause de Christ, tangu Saint-Esprit ye, tout ça sona puso luka bato wana te. Yango pesi biso ba don spirituel poto luka makambo tito ke kuluka kotalisa makambo l'Éternel a pesa ba don ya prophétie ya vision ya makambo na ya miracle pe ya délivrance eza ba don spirituel. Église e gotambola pe kana ba don eza ba tumso ba négliger ba fruit ba tambola kana ba don abiso ka atumbola ba don spirituel. Église wana et qui n'est bien té mais église eza équilibré eza église bazana ba fruit de l'esprit na ba don de l'esprit. Ministère est équilibré, ils ont un ministre qui a fruit de l'esprit, ils ont un don de l'esprit. Donc c'est ça. Batumi balinga prophétie pour ils ont don, moko badon, ils ont très important l'église, batubele, et conférer rappel batu Bible le bien bien. Moto outil libana mupagana wa ebinza mbete soit koti makamule suza et déjà et fongwami a okamwa pa okumisa nzamba ba relmanza maza Bible bibongo. Ya oto obuka bilo wala te. Donc c'est ça. Wa linga boto msusa kaka ye ministère mutalinga ngote. Ata ya lingi ministère nzambe mutatia ngo mutu raison pour laquelle ba dégué ça mebele mambe belé ministère nzambe mutatia ngo sima moto nzamba tie liboso lokola dirigeant nde akusala constat ya ministère o a découvrir yango pe a confirmer ministère nzamba tie donc muta pona ministère moto yo muto luka oza prophète koyo ko luka to za la prophète luka ne o découvrir nga ministère ni nzamba tia kati na nga so découvrir o nzamba tia kati na yo et ozala très important ne sika o enviaka
Merci. Merci beaucoup. Pas itozala na sujet moko otobengaka macha mafuta to macha no mafuta muke pa pasteur Gen Ndungidi. So comme na sekaka mingi. Pasteur Gen Ndungidi. Vrai ou faux? Batayebsa biso vrai ou faux pasteur Gen azala kisi. Sona azala kisi. Azala kisi. Kisi ani? Kisi pena nanda kwa nganga pena pasteur Gen pena. Ndeng etamula monda teke pasteur Gen da moto makasi. Ne bamola kana da moto. Pa eza solo. So babi na muta moto na bia muta moto même takisi. Par exemple, so babi na muta moto. Na za bia muta moto même kisi na bango bonganga ezate. Parce que j'ai à moi le Saint-Esprit. Saint-Esprit est l'esprit de fait. Donc il to sabi to sana to zo milimo mawate oya bulembu non mais to zo molimo oya bomo ya eza Saint-Esprit l'esprit de fait oya ganga abape. Donc c'est-à-dire naza na moto molimo au centre. Qui cité au blogona nga biro bato ba kisi bazelote. Satan za elote. Ba démon bandoki ba le remonter. Il est bébé devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute la confessera qu'il est Seigneur. C'est-à-dire le nom de Jésus. Et ça likola ba démon likola ba kis. Likola pouvoir nyos. Dans un kis ni. Moto zo kis aye binzambete. Pour nga bon sur to sa ba délivrance. Nga nga une église a bon li motema to bondel to sali délivrance akangolami. Si o soki ndete zo ba takis. Na mo mikolo mo nganga mo ba aventurer le ki nga na pesa ba passer ba kis. Ba vantire ba komo le katro ebele ba pesa ba Olanda ba wote ba bescro ya ba domination ya kokwesa elote Nzambe abami mutu veste ba kwei na la Bible Nzambe alekikisi otangate Yesu bakanga mbala mote. Est-ce que bien Bible bitanga na janti Bible bitomba eko kanga Yesu abete bon prise akomya tuni boluka nen oto yoluka Yesu abingayo bokanganga bibi bapambana na se batelemi atuni bon boluka nen oto yoluka Yesu kasi ngayo bokanganga ti bapambana 3 fois yamoni Yesu bakangaka te mais yemo mta livraka. Vous comprenez? Donc c'est ça, yemo se livraka pe c'est pour na biso za sauver. Yesu na biso za puissant, Nzambe na biso aleki ya bango, Satan na za ne lokote. Bana Nzambe boso sa confiance na bine pa ina Nzambe pe pa basala Nzambe. Boyo kamato ibiyoka yokate. L'Éternel que nous servons est puissant, est plus fort que les sorciers, que les féticheurs. Bangangana babiloko pamba bane lokote, Yesu azakati na biso aza plus fort que bango. Donc il n'a rien à terre qui cité parce que pour expanser partout mas comme ma passer gini muta moto fort. Assez que ça coûte bembe mo boye kuna azala na bagi mo boye asimba ga pecho na ga boye e bembe asimba ga pecho mo boye pecho wa c'est quoi? Pasteur Gen. Ceux qui balobi bongo, ceux qui balobi bongo, mukileza bongo. Ndé dans tout le bas, les faux basala bon. Mon maître, le Seigneur Jésus. Baloba, azala kis. Décortica koutou, balobi ki ba détecter des mots. Oh la c'est la babé, la c'est la Bézéboul. Abenga ba démon na Bézéboul, Bézéboul ça presque des démons. Bon, les disciples ne pas plus que son maître. Et puis ce que ça l'ensemble dans ministère, yonde ko mosala nzambo zola nanga. Soki na vie na ministère no baloba no bongo te. Yeba que non Nzamba tamboli na yote. Son Nzamba tamboli na yo, ba signe, ba prodige ou ba no se manifester. Et le cas d'abord miracle les anilo et kamu sa bato. Alors tant bato ndo kamwa, ba no baka bongo. Donc c'est-à-dire so bato ba lobby et ça n'a pas cité ça na pour mettre na ba benga bongo. Les disciples ne peuvent plus que son maître nga peut ba benga bongo. Et puis to ba be ba lo ba bongo. Et sengona kimia na no motemeza ya liboso na za conscient que ngai na saeli mukilité nga ba no sela Nzamba na bumwana. Donc nga na basali Nzamba na bomona ti lelo na sali ga Nzambe siko yebisanga donc c'est que eza bongo donc ba mitungisa mate Nzambe na bolenge na nga ye mutu to saela ka to yebikisi te tebi pe bonganga te Nzamba pambola biso. Merci beaucoup à Totsoka Pasteur Gen Ndungidi alobi pena na nzela wana ya kisi wana ye azala na été yo muto mesana bisimba simba soko si oke simba pa mandeno beli boma etali yo so beli boma etali yo donc ye asimba raté donc ye les sel die abano sel Nzambe depuis mona mukie Pasteur Gen to mo chité na so vraiment to comme na suka conseil no ko pesa na ba faux prophète onos ba Olanda yo oyo ba comprendre te que Nzambe azali ba makama Nzambe na ba vanti na lokuta na si ba kisi conseil ko pesa ba faux prophète au Bolando. Ya merci.
ya liboso to na deux catégories ya misusu baza ba mema mikana ba erreur yo oyo ozaki na bon chemin o mema mikana ba erreur na ba sentiment na ba loyenge zongela nzela ya malamu parce que nzamba lingi o pia yebi yo pour misusu baza aye moi bigaza lokoni ya moto ba obikate ya ba tumso za da serviteur ya diable ya za na pona lifelo donc abong la mutema tata na tei ayoka te za wa jidati Jida azaki faux prophète. Ah, ndeko zo landa bien. Yesu notre Seigneur Jésus avant nana démon. Hein? Jida azaki démon. Azaki faux parmi les vrais. Mais Yesu atinda bango apitinda ebe. Apese kutu nini confiance simba kesi. Bakenda ko benga ba démon Jida pas joie grâce pe azo pe esprit que no benga ba démon. Autorité. Mais azaki faux. Yesu atira jamais ko abana oningise pour rober so fa batum susu car le seul jour où te comme na suka pour yeso kufa pour missionner si là donc Jida tekakie jour wala o fa fele Jida tekaye nde Yesu abimisa Jida na poisa mais ali Jida kufi donc eza bongo alors ba sorte Jida le wo pour nzela mabe sala wa malamu mais ye bali fili kuzilanda yo oza de lokoni ya moto donc ba wanta to tei ba bongo na mutema te mais oza na vrai ça na vrai continue toujours na bon chemin tambola na nzambe a osalo grâce ata lelo za pasi lobi o sepela ata lelo zo simba te kangama na nzela ya nzambe ba sacrifice na osala nzambe ofuta yo nzambe aza injuste te po bosa na o bato ba osala pona ye kolanda te o envier to o bonga kambala moko ba souffrance wana mona na nzela évangile nzambe otombola yo ko bana leka te o bana lo babilo bana ba chaîne pona ozo ba vie ebele ba peso mbongo bato ebele ba osala bongo bato mso amuna kakisi era bato mso osala be mission bongo pozo ba vie pozo kama salaire kama mikene zokota bato ebele ba bungi donc nzamba ayoka mawa bima na banjela wana bima na ba chemin wana kota na bon chemin linga Yesu peto saela ye na mitema na biso mobimba ko simba kisite banga nzambe za malamu atika ba oya yete. Donc mukina rolo bangwana merci. Merci beaucoup banga nzambe donc nzamba tika ba oya yete. Donc na pesi mon boss Joali captain président na pesi mbote boss Joali captain na pesi mbote musala penzo ke kito ndesenga na sala musala ke kitoko. Pa lo bani okolo bana peuple de Dieu oyo makambo ba omoni zo choquer bango ezo epengwisa bango ba omona kaka na bango kutu na bango asenga bifuna sana ngai pa lo bani okolo bana bana na nzambe nyonso ba lando partout. Ya merci na rolo beza yo mwana nzambe zolanda biso partout ozali koza décourager te mais si oza décourager kumisa nzambe parce que maloba na yezo kokisa meza ba signe ata de la fin donc makambo eza inévitable obligatoire et si la pété e bano zala kaka o bano yoka makambo na ndenge pona ni lokola nzambe ba balongo ya te ba oya mabe bano ya po ba ningisa foi na yo monde ba bimisa batu wana wa sali mabe eza po ba bimisa foi na yo na batu mususu azobima lelo aye mo asali ba bêtise na ye so aza ya faux a permettre on sala bon satana on sala bon po ba vuzula bino lokola maître alingani ko vuzula bango te atika bango kino tanga suka mususu yemo a sala ba bêtise ne mona na po yo fono lemba ko lemba foi te ne si ko lemba foi zo ku makashi parce que lilo banzambe sani ezo kokisama yango etindo kuna robanga nzambe na kolinga nzambe na vie de prière autant suna sanctification afin que l'autant yeso yo akuta na position ya malamu nzambe apambola biso merci. Merci beaucoup on a tout ka passer conseil passer gen ndungi donc ba passer gen ndungi ba mboko baza ba icône donc yango to linga ko luka ke mingi to solaka pona bana na nzambe bazala ka édifier donc beta JNZ News TV vraiment ko na ba bilo na biso nyonso okuta ba image passer gen nyonso passer gen numéro de téléphone na ba nyonso ba olando yo to lo basuke ko zani. Merci beaucoup nzama pambola yo olandi biso lilo basuka sita pesa ki yango na pesi conseil voilà. Alors numéro na biso eza so sal banda ngola to na ngola code ngolo eza 00244 926 392 983 wana soki obengi eza numéro na biso direct ozwinga et nzambe a opambola yo merci. Pas moi libange sala bien na bato ba soutenir kayo baza parti par là. Mon passer again et ça la moi bien les bangs et ça la moi bien. Merci beaucoup nzamba kumama nzamba zalukumu pona nyoso wa sali biso grâce. Merci na basali nzambe nyoso o bayebinga na bana nyoso église ya Palavre Davida baza telme beli mo na tanga kumbo ezate
donc bana palafa David partout bozali ezala wapi nzambe apambola bino bana communauté nyonso palafa David nzambe apambola suma femme mama Iget Sabi apambola l'homme de Dieu otozana ye les révérends Dodo Temo esika za nzambe apambola ye nzambe apambola bandeko nyonso. Donc vraiment tous ensemble, merci beaucoup. Merci beaucoup tous ensemble, voilà pasteur Gen Ndongidi. Merci beaucoup na pesi plaisir Blodi place Azali mukonza ba pièce na moko ambanza Congo. Donc maman Jérès na pesi bino mbote place Bozali, donc na pesi ba nos bolingaka site na biso. Donc eluklabi makam na source oza loba vérité, donc tu es na source te développer pasteur Gen a éclaircir biso tozu conseil tozu implice ya malamu tsango na mutema ya mabe bwaka. Donc conseil na pesaka ya ngwa. Donc mon bon Joël captain on a pu se mbote place Ozali Saint-Angoma bana Luanda bana Kin bana Poto bana partout na pesi champion Tigombote d'été champ place Ozana pesi mbote mettre Toragaza na pesi mbote. Donc boza tellement ebelé famille vraiment na pesi mbote na pesi maman Botanga Marie Alandu na pesi mbote. Donc boza tellement ebelé Landrine Malungu na pesi mbote. Donc âge Kanza na pesi mbote place Ozali. Merci beaucoup. Bye.